Saratola TV. Donc, tu as dit que tu as dit que tu as dit les réseaux sociaux. Na celle qui audio moko par confiance mutu moko abengio a se présenter na za chihuahua mbala mo bizana yo kisokutu audio ozo courage wana jamais atana ndenge ya ndoto fona sotuka c'est clair Chérika faut assumer ba propos na yo assumer ba acte na osalaki pas c'est ça caractère mutu faut ça entourer na bato mais bato on nyonso ba traître eti ba Chérika. Ouais, ça c'est la trahison. Saratola TV. Je vis quelqu'un. Tout le monde au monde nous a opéré pour le respect. Au monde nous a serment à cause de la réflexion, mais au monde qui serment tonneau vide dans le cerveau, qui a une moyen de la analyse. Aux yeux au de sa vie passée à Gomez. Oui, tel que c'est que moi je venais de suivre. Gomez, à Kenda Kanini, à Tangaka Nekolo Félé na Dirban. Na poto bekolo feleza na Congo peza Saratola TV. Le so koto ba chele ba kabaku ba kansele mo paquet longwa kuna en longwa ke boye ba somba yi muto ba mesana ko somba yi na mbongo za sans valeur vino mobimbo kufa mobola wana conseil gratuit. Celui qui a trahi a continué toujours pour trahir. Saratola TV. Akenda wap ba on est na ba falon baka batota na musikati ekenge felom il faut à la prudent falon azoloba aucun mot aucune phrase te menga na besoin Saratola TV. Ce qui parle de Gomez aleki si la yaka na ba argument maman mais oui prouver biso alors bien noté que yako la biso vie passer à Gomez te yaka na ba argument maele muke bazo ba femme insensée. Saratola TV. To olukaka batu ba yo finga sila. Potango olo bana Gomez bongo soki Gomez to fungoli na chaîne. Boko kate koyeba musala esala kelengi bondimela ngai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée mwasi ya talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwaki bongo diplôme d'excellence kasi botuna ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business kasi tango azwaki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo nazalaki sélectionné lokola mwasi ya talo na média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo ya dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune ya Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai ndimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za nango posa pour na développement ke yo Compte 40. Compte 40
Carrots ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yoke lokoyo. Arc-en-ciel le bibi poe kama mvula ele monini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germanie Tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayemba kande boye po olakisi experience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na bamou père chrétien repenti confession gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïd4, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDonald, $1. Voilà, bon, mon attitude, maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès Coiffure toujours. Elle dévoile Bino Secret Nanga, place Beauté Nanga et Batama, voilà, Beauté Nanga et Batama et Madame Agnès. Voilà, Mingi Olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à Webinga sona ungenga boye ilonge pata boye suki kitoko boye ezalaka pani escoiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi pona bandekola biso oyo aza na mariage, aza na collation, anniversaire, voilà. Oza na posa ba maquillot te ne longi na eza étonné. Ne longi zo tima te nani nda simbio, voilà. Omona ngande bokula ngasala maquillage kitoko basali o wapi ya na salon bana balanye coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand moi c'est pisse nalingaka trop elongi na côté pisse. En plus c'est côté pisse ya biloko eza solo. Eza te côté pisse ya biloko misusu boye batie make-up lelo lobe bibi bouton lobe le comme misusu ba elongi ba voisine donc voilà. Na bona za mona likambo pa ba voisin. Bana poto bozoya vacances awa bana poto o bozoya kotala ba famille bozoya ba fête. Pour nous biso c'est pas loin. Toza musika te. Juste en face à il y a place pour rater numéro de contact Bezawana. Toza na Nyongwe, na Wileri, na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire ça depuis mon besoin. So bomoni pe Saratola. Saratola TV, la chaîne qui assure.
Voilà, mesdames et messieurs, bande de Kobalandia, le code de bonne conduite, Bino Baye Bolingaka, Maman Saratola, Bino Baye Bolingaka, tonton t'a dit, soyez le bienvenu. Bino Baye Nyon Sobosala Kamusala Yamalamou, les comédiens, comédiennes, il est temps, en fait, depuis un certain moment, nous sommes là vraiment. Nous sommes engagés pour bien faire les choses, pour accompagner les comédiens, Namisala Nabango. Namakamunyo Sobazo Kosala, souci Zalika Kamoko, ko propulser, ko rendre encore une fois Misala Nabango célèbre. Lelo Tozo Kolobela O Etali, les entourages yaba comédiens. Hypocrisie o ezali tout autour ya bateau bazo entouré ba comédien, ya bateau yo babenga kabango ba bureau, bateau yo babenga ngo ba pire petit na ba pire petite na biso. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu ya kofongola eloko mo boye o bateau belé baza ignorant na yango. O bateau belé bazo comprendre te, ezo koleka ndenge nini, ezo kokoma ndenge nini. Des fois ce sont de personnes oyo bateau wana baliaka na bango. Bamelakana bango, basala bango confiance et à la fin de la journée ce sont de mêmes personnes au bazoya pona ko détruire bango. Et là comme sous ezali kozwa ba part. Je suis allé vers par exemple maman Marina Laba na kendeka juste pona luka et loko mo boye pa ya Marina Laba so esimite na kolongwe pa Marie Laba no kende e pa ya maman Dinana. Et puis il y a aussi des comédiens Oyo Bazawana, ils attendent juste. Maman Dinana a un problème na maman Sarah Masiala pour que nasuka ye abengaka maman Sarah Masiala yaka et pananga pour na yo ki saye moté ma passe. Tokolia pena ensemble na bino matière oza bio. Famille Libota, je vous salue. Bisika et Zouame Bino. En tout cas, allez-y, allez-y, allez-y. Allez de l'avant, Maman Belvi Kondi. Na équipe Mobimba ya Bellard. Film Kitoko, mon âme n'est pas partie. C'est une histoire. C'est une vie. Ezali Valère. Ezali chef-d'œuvre. Ezali le film qui va rester. Et Eko Tanamito Abat. Bandeko, mon âme n'est pas partie. Été Yabatou Ebele. Maman Belvi. Pesa biso ata 5 minutes à Pamba. Tozo seng ata 5 minutes à Pamba. Tozo explication ya mon âme ne pas parti. Et pas na yo moko muto donc concevoir film oh. Nous savons que yo komaka Poutine, il y a écriture au komaka. Confiance pour pesa qui pour mon âme ne pas parti auto continuer comme ça la promotion nango. On a kanisi ingénieur Josué Acheli biso wana. Il y a un nouveau film déjà oyo et bientôt. Et vous allez déjà disponible d'ailleurs pour votre information. Et ça déjà dans la chaîne. Maintenant nous va publier en côté bazozela les jours J. Yango moni affiche au DG Bimi. Comme on a zali Mia Madre. Oh, nous avons besoin aussi de maman Belvi Kondia mais kako expliquer biso oh et que vous allez bientôt na écran na bino. Mais en attendant, tout continuer kaka na mon âme ne pas partie. Maman Bijoun Ketani, un grand merci à vous, maman. Maman Deborah Lubanda, un grand merci à vous. Maman Zozo, un grand merci à vous. Papa Noé, un grand merci à vous. Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous. Maman Émilie Seti Maïnga, un grand merci à vous, maman. Un grand merci aussi à maman, maman Espérance Bébé Kapinga depuis Montréal. Bertin Konde, bonne guérison, Mbongwa propre, l'infirmier clinicien. Famille Libota, je vous salue. Bande Konanga, ya ba meilleurs fans, de meilleurs abonnés au Saratola. Président Bébé, Maman Nathalie Nana Mosibo, Angelos Karouan, Fatodo Conti, Makiala Kumba, Jenny Beta Industriel, Tata Po FAP Kato, Nzamazala Nabino, Sol Mbemba, Angelos Karouan Akenda Wapi. Nalinga mingi motivation Nabino Président Bébé. Saratola Mbote. Sarah Mbote. Sarah Nini, Ndako Emelio ou quoi? On a toutes les questions. Et ça, la question, ou bien Malili et l'équipe Makasi, Bino ou Messana na Malili. Ah, ton a Gombe. Oh, les gostes, oh, m'da Gombe. Ah, ok. Oh, les gostes pour Milanga, oh, Gombe. Ok. Là, où il est pongi. Oui, il est pongi. Pour ni pongi. Makambo l'équipe. Climat est moi bien, mambo l'équipe moi trop. Tu es en paix. Vous êtes parmi les influenceuses Yambo Kanabiso. Et pour au utaki Olanda film mo moni on a générique yango eyeli mingi. Na moni on a générique en fait générique musique oyache.
Ça, musique en Zambie, peut-être une façon de faire la promotion de Kouana. C'est ça. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'entourage. Bino Bozali Pi va influencer, Sarah. Entourage d'abord pour Nayo. Elinga Koloba Nini. Puis entourage et apporter la leader Nini. Entourage, Toyo comment entouré. Entourage à mon. Ce sont des personnes qui sont tout autour de toi, qui t'entourent souvent. Quand on parle de mon entourage, tout le monde a payé. Tout le monde a Papa Diego, tout le monde a Josué. Vous avez bateau bon entourage presque chaque jour. Tous vous êtes des personnes qui m'entourent. Alors, tant que entourage à monter, détruire moto, entourage à monter, qui peut orienter moto dans la malam. Entourage à malam et rebondissa yo. Entourage dans la malam, sototala, batata po. C'est mon entourage. Alaxing Belé. Alaxing a trop. Ok. Donc, à entourage dans la. Toi, on a Christelle, Chrysolite, Foundation. Et Alexandre anglais bien. Foundation. Foundation. Foundation, yes. Au bout d'un gars. Non, mais faut na boudé ndeti maîtresse Moulakisi. Foundation Ekimi. Ah, madame. Na éviter ce que photo benga adasa akomela biso ngo na ndenge mususu po ba imprimer anglais na awa. Conséquence. La brousse. La Chrysolite Foundation. Yes. Donc, baza bato balaksinga nzela, ba Caroline Miro, bato balaksinga nzela, ba Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Yoka entourage na Japon, bato balaksinga nzela. Sarah te faut ça non, il faut ça non, il faut ça non. Entourage azana influence makasi ya ko détruire star tomotu azape na l'influence à makasi ya ko bongisa pe star topé moto normal. Voilà. Moto yo bazo ko entourer ye azali na ba bureau na ye. Est-ce que ezali pe malamu de commencer à partager sa vie privée ou bien qu'on mélanger vie privée na une vie professionnelle na ye avec son entourage? Bon, et ça dépend de quel type d'entourage vous avez. Très bien. Mais il y a un entourage qui peut partager la vie privée, la vie professionnelle. Très bien. Mais il y a un entourage qui peut partager la vie professionnelle. Oui, que Ngana Sarah tout ça na média. Par exemple, mais il y a beaucoup débordé par limite. Très bien. Sur la tout sauf rien. Très bien. Donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je signale que ici j'ai reçu tellement beaucoup il y a des appels. Oh, bazoko tunanga, bazoko senganga, Jimmy Mwana Lemba. Bazoko tunanga, mais Jimmy Mwana Lemba. Azala kina mama belle vie. Tokomi komona Jimmy, mama Lemba. Jimmy Mwana Lemba. Akomi lelo attaché na mama Sila Bisalou. D'ailleurs, tomoni na anniversaire. Sali même émission pour dire que Jimmy Azobi na makasi boye. En tout cas, personnellement, Jimmy, c'est un frère. C'est sa vie. Il est libre. Na yebité, c'est un comédien, un artiste qui est libre de faire son travail. Je ne pense pas qu'elle était avec maman Bellevie, le col bien privé. Je ne pense pas. Parce que c'est une personne qui est libre. Et ça a juste une façon, il y a bateau, il y a accent pour batia bangoka. Babeba ni na maman Bellevie na yebité. Babeba ni te na maman Bellevie na yebité wane zali makambu na bango. Mais sur le plan artistique, azali libre. Jeu azali frère onga na yebi, mais tozali na ba, comment dirais-je, tokoma makate, tokuta na kate, to mona na kate, mais il est libre de faire son choix. O ya monique non, o yonde, na koki ko sala boy, na koki ko kende boy. C'est pas un péché. J'avais vu na 5e anniversaire, ya maman Bellevie Kondi, Jimmy azala kiwana, alata kipe uniforme, abina kipe. Mais est-ce que lelo ezali ngambu soki ke Jimmy a se retrouvé na anniversaire ya maman Sila? Est-ce que ezali crime? Est-ce que ezali une façon ya kotombola soki ni? Non.
tout longwa des choses bagatelles, des choses babioles, des choses terre à terre, babilo que zangitina, tout longwa na yango. Moi, je peux jamais me mettre là sur cette belle chaise confortable comme ça pour commencer à commenter sur des choses comme ça. Bandeko esimbate. Moi, je me suis engagé pour faire la promotion. Il y a œuvre, il y a belle vie. Je le dis, na fungola munokonanga. Je me suis engagé comme ça. On ne m'a pas engagé, mais moi-même. Mais le reste, naza ni de près, ni de loin. Naza ni na bureau maman belle vie. Donc, état lingaïté, moi, c'est juste belle vie et son travail, un point barre. Ndengepe, na koki kozala lilo, na maman Ursule Pechanga, na maman Dinana, na maman Top Wato, na maman Epela, na maman Milo, na maman Sarah Masiala, na papa Nabiso, na monipe Ada Ilungaza en plein tournage. Voilà, c'est ça. C'est pour faire leur promotion. Mais ceux qui sont là juste pour détruire les autres, en tout cas, je ne viendrai pas mettre accent en ngaï de peur qu'à la fin et tourner mal contre nga. Je suis là en fait, c'est pour faire juste la promotion. Il y a maman Nabiso Nyonso, papa Nabiso Nyonso, oh bazo salamu salamalamu, oh yo bazali déterminé, engagé pour ce travail parce que bazaka kana musala oh mais ndekonanga Jimmy, en tout cas c'est un frère personnellement na monaye na sola naye, na trouvé très gentil, très poli vis-à-vis de moi. On a fait respect en Eza, mais je ne connais pas sa vie, je ne connais même pas sa vie professionnelle, je ne connais pas ce qu'il fait alors, Bandeko Balandi. Ce qui est monié et pas maman si là, Eza Chouanaye, Eza Ndengenaye, je ne pense pas que, même lorsqu'il était avec maman Bellevie, Bazala qui est ennemi na maman si là. Eza la nango gravité, Eza la nango eloko ya kotombola te, Eza pe lokola bomoni ndeko moko na film maman Bellevie, boye na film maman si la bomoni, c'est normal en fait. Pour moi, il n'y a rien, mais je ne peux pas commenter en tout cas quelque chose on a évité nautika la commenter en gote. Saratola, parlons maintenant, il y a Oetali entourant nanu. Il y a ba comédien na biso lokola tozoko sola lelo makambo ezoko se retrouver na place publique ezali conversation privée. Il y a maman Ursule Pechanga la Lyon Black Nzambe azala nayo et se retrouver na place publique o ezali pire petit naye mutu naye bazala kana ye. Il paraît que ye mutu abimisaka ba audio wana nde atinda kiango epa ya bandeko wana ya basi. Et la monique des arts et zokobeta nde aye pour na koluka ba laver image naye à se racheter. Non mais c'est clair. Et ça clair t'as dit ça tu bito ça l'analyse to juger sur ba fait. Oui. Mutu oyo et alors quoi nga mutabenga se présenter na za chihuahua. T'as dit. Mutu déjà na mutu na éviter na nde na yambela bango na téléphone na nde na kenda na bango. Très bien. Et solo le li à la fille na Chirika et la que ba soladea ba ebani c'est pas makangu ne pe to éviter mais eza e solo li o ya batu ba ebani parce que ngaso na ebioté intimité na confiance wana euta wapi na yo kiso audio ya mutu nanga donc tadi nde yo vandi boy makambo ezongi na réseaux sociaux na sala ki audio moko boy par confiance mutu moko bengi a se présenter na za chihuahua mbala mo bizana yo kisokutu audio ozo courage wana jamais atana ndenge ya ndoto fona sutuka. C'est clair, Chérika faut assumer ba propos na yo, assumer ba acte na o salaki pas ces akara que mutu faut ça entourer na bato mais bato on nyonso ba traître eti ba Chérika wa sali c'est la trahison. Audio mutape sur confiance conversation privée binti on ma munjo salaka. C'est la trahison. Non, on tinda kia yo défendre mon péché. Non, on tinda kia yo laver mon péché. Selon ya quand ninga lobi bongo aleba abaku batiki mon péché. Ba otikete. Tant que maman na banga continue Hollywood te ba otikete. Ba otikete za combat. Alors oye oteki ba audio donc côté kate mon pesi ba audio et sali scandale alors tindi sou maman ngo akene ko laver a pas enregistrer au sous a bengi enregistrer au sous non on a tout il avait des téléphones pour na ko oyo musu bazo benga o musu ozo yoksa audio ou comment parce que c'est là où on a zo comprendre te
audio enregistré par un autre téléphone et au kana bongote nga na sala audio tozo solo et puis ozo enregistrer ngai nga na audio to sola na otadi yoka audio et puis ma bongote ma propre bongote et kobima na makeli na biso poto solo là donc assumer ba propos na mais péché nga fozala bo salara plus relation ya musala ba collègue baza batute ki lelo kozwa moto comme c'est pire petit et a fausse affaire to ke musika teneti garçon na bolo ba na somo na lemba na ebi Jimmy il para longwa na pa Belvika la na makamu suskutu mais lelo pa moni makamu ezoleka par rapport à kombo asila angala muselo omo ya buzoba sur Belvi a posté sila aza libre bango monde bazaka ba mikala bomi komisa mikala tona bana bino boti koza mikala baninga na bino ba comédien boyo kate tango yo koma mukala Belvi mutatinda ki okoma mukala te tango yo koma mukala Belvi bisa ki ko posta sila te yo mo no mona ki mukala na posta la ngo bien faut ça pe rando na batunya su bana rando na patron bongo te et alors au sali chemin na yo va-t'en au komi ko poster sila ta bon ngape na posta rai na fait na moni ba sali na émission et pas ya bandeko ba soutenaka mama sila ngape na posta sila biso nyonso to posta c'est pour dire qu'on n'a pas de problème avec lui eza choix na yo et comme un sujet actualité teneti yo to so kanza na macho miniature en tout cas na ebiote na ebi na ngaite me sherika même kolo na yo belle vie pe foza aprinda na batoka ba sherika wana na mona otoko émission oh mais mon âme nini mon âme n'est pas partie mon âme n'est pas partie azo belango film mon kitoko et tout bana bango batanzala nda azawana neti ba sherika azawana aolempa kota ba cook po batala ka ba kotila ke ba vie azolempa pe côté yo ya ba famille bota po batala ka ba kotila ba vie na vie il faut la chaud ou froid so vous ni chaud ni froid wana sens te pe ça tendance na yo boza la teneti Laetitia wana autonga Gomez c'est au base de quoi na audio na ne bimite wana autonga Gomez c'est au base de quoi soit disant yo zarana Irsil Gomez a petit Irsil so sepelite et babilo mususu tadia ko ça na média na sepeli na ngote non so nti makasi na téléphone na lo bana public te na autonga te kotonga poani et puis ozarana Irsil ozo poster sila mutu nini ya sila wako se permettre à poster pechanga atana ndenga ndoto jour wana ba no finga tata na papa oyo abota papa na bango o wana avant papa na ba koko na bango abotama bakezwa na date de naissance na bango et puis ba yana na onyo sur na réseaux sociaux na place publique oui ba hypocrite alors si là même ye Irsil même Belvi batwana tout faut basala ngele na entourage na bango ndenge moko lelo olongwa pa Belvi akumisi sila ndenge moko olongwa pa sila akumisi Belvi bana ba mandia baba tapasi batanzala nga benga bango bato bango moko étoile na aura et brillera bayaka siko ko bata manasima bato étoile les briller pour bato ba mona bango neti sherika na lobele ka lelo na mona kai na tano théâtre ne lunete na ebina ngaiti. En tout cas, même moi, lorsque cette histoire a commencé... Azingo luto lobele poani. Pona, betoile mou, ezana kati zo soana. Ba pechanga, ba sila, ba belvi, ba kombo batmo, ba étoile briller. Ndé mon eti mwana no solo ba lemba. Na yi ata. Non, mwana te, c'est un homme, c'est un monsieur. Oh, aza mwana. C'est un... Biso nde to bota ba aza mwana. Ah, yo za maman. Ah, OK. Neti mwana na lemba. Na yebi na ngaiti. Na mona epete na vie. Mais au moins que olo belé nazo luke na mutu azo ouais bato belé na ba commentaire bazo senga ngango na théâtre Belviso na otala na théâtre kaka mais pona bana koza intéressé na bano ba kombo bato ba tourner na yebi na mate na yebi ka yemo Belvi soit bengisa ba maman na yebi ba maman seka na yebi ba maman to ba maman na tout na yebi ba
bato bana ora basala effort bakombo na bango rebima loka ba Dacosta asala effort mututu ayebi Dacosta ba déco dimaza mukala ya mutute bato bazo entourer bino lelo lokwa ba mikala bozo vivre na ba danger permanent tamieto vanda tozala professionnel amitié professionnelle tosuka na musala très bien bato wana ba batute lelo so koto bachele bakabaku bakangsele mwa paquet longwa kuna en longwa ke boye ba somba ye muto ba mesana ko somba ye na mbongo za sans valeur vino mobimbo kufa mobola voilà conseil gratuit. Celui qui a trahi continue toujours de trahir. Attitude ni maman Ursule Péchanga a koyi kozala nango e pa bandeko nanu o mibale o shirika na ndeko na mosi mususu bazala kana ye mingi awa pe nani Fallon Bitodi esia akoma porter disparu na ebité akota libala na ebité a voyager na ebité a bota na ebité akenda wapi baono stuna ba Fallon baka batota na musikati ekenge Fallon Ursule faza la prudent Fallon azoloba aucun mot aucune phrase te menga na besoin na yambe nando na plateau ok bengali na sembela akoya donc en tout cas faut vous aller vraiment très prudente lelo bato bolinga bo lelo bo senga Gomez akanga photo na inido Gomez asakanga photo trop tard en 2016 atindela biso nyonso bino bolota inido lelo photo ana botala wana za 2016 kala na bango 2016 lelo bozolinga bo imposer ke luka inido oba inido bakoma bato mo bafanda na bango basomba bandako na États-Unis so aza na tournage nda kiti Nigeria vous comprenez jalousie keto. La différence est que les acteurs il y a Nigeria bakino fanda te baye bafandi bazolian tabana na kapela balie ngulu mbisi na shaba bakelia maboke na nani non chaque mutu azalaka na vie na ye chaque mutu aza indépendant donc soto kutani c'est pour le travail après le travail to kobenga na lokola ba famille mais au moins ndenge awa do ezalaka les associations ya banani na banani bokenda koguma melabat ezalaka te en tout cas ce que je peux demander na bandeko na biso nyonso moi je vous aime tant nzambe azala na bino nzambe asunga bino nzambe asala ete makambo nyonso tozo kobelela awa na micro moi t'as dit natikala kozala ni contre Maman Sila ni contre Maman Belle-Vie ni contre comédien moko ni contre nani. Mais au biso tolobaka bande konanga eza pour que bino bozwaka quelque chose. Je sais pas, luxe nini batu bazwaka aujourd'hui, sentiment nini mutu azwaka aujourd'hui, ya ko kende ko détruire ndeko na ye. Ngana bon moi je sais pas comment est-ce que bako somba mutu basombi ye pona mbongo. C'est-à-dire je m'excuse, ta conscience comme elle est là, bako somba ngo na mutu nyonso boy noko wana azalaka na Sarah alors ndeni na kosa la pona récupérer noko wana pona yoksa Sarah motema passe non. Vous travaillez na perte. Parce que aujourd'hui en voulant rester derrière les gens, yo bazo peso miette. Ozo so miette. Et tu fais passer ton temps. Cette personne avance, elle évolue. Et toi, okotika la kaka wana vie na yo ekozaka bloqué bongo. Bandeko, les bons dieux, azozonga kalate. Famille Libota, soyez prudents. Restez dynamique. Restez soudés. Surtout. Restez soudés. Conversation ya mabe est divisée binoté. Ba compte wana o bache elonya Maman Belle-Vie na kombo ya Maman Belle-Vie o ezo circuler bo se déranger te ye moko akolemba parce que nous savons tous et nous connaissons tous batu o bazalaka na système wana diviser pour mieux régner. Alors nous allons pas laisser que l'image ya ba papa nyonso ba maman nyonso
na ba respect na ba considération batu ba pesa kabango ezalaka boye bafoué à cause d'un groupe ya batu o baza incapable même ya ko ya ko apporter ebelé parmi batu misusu. Vas-y. Webi lelo yo manque ya argument ya kozanga makamba ko soutenir neti si la ba soutenir ke toyebi. Oui. Basala non émission te ba olobela sur film na jamais commenter sur yango bazo luka batu ba bongisa. Vous comprenez? Mais au moins batu baza se permettre ba vanda ba loba ya sikeza te. Bino bo ebite ke si la bimana madilu. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens te. Bon ça la peu émission hein. Il y a sikeza te. Est-ce que vous voyez que si la bimana madilu et après tu yebi. Juste ça. Les vie privée à moto. Ouais kokai koza la médiatiser te. Besoin ko confirmer yango. Selon vous, ndenge bolobi bongo. Nde esalini e choqué nani. Ou Baxeli nani. Et puis ba yeba te et puis balinga sila te ba sambusa sila. Balinga été, oui. Moi je l'ai toujours dit que balinga été parce que des fois to kena na ba live wana depuis banditi et suki ezakaka les insultes nanu. Même ngane nazabo na yebi même combo ya titre filmé ya mama sila o et zasiko et zo lekate. Na yebi yangote. Mais différence ezake so ye a de pasara okoyoka filmé ya Bellevue ezo oyo déjà ezo kolekana filmé za en cours. C'est-à-dire nous travaillons sur l'image. Il y a artiste wana, image il y a bandeko wana. Mais là-bas quand vous arrivez et allez rendez-vous il y a des insultes. Ba créer un monde des insultes. Je vis quelqu'un respect. Au moins ça sert moi à cause à moi réflexion mais au moins que sert moi tonneau vide na cerveau kazangi na moyen ça la analyse aux heures vendre de sa vie passée à Gomez. Oui, tel que c'est que moi je venais de suivre. Gomez akenda kanini atanga kan école au Félé na Durban na poto be école au Félé za. Na Congo pesa. Na Congo pesa. Gratuité ça. Manque d'argument et commission zoba mokolo zoba pena makazi. À Kotara Libala, ça a 6 ans, oui. Et après? Est-ce que l'émission, on a un salaire, on peut la lingala? Na Nigeria, comme to, o lukaka batu ba yo finga sila. Pourtant, on lo bana Gomez bongo. Soki Gomez to fungoli na chaîne. Boko kate, hein? Soki ka fungoli robinet. Soka fongoli robinet na ye. Bon c'est là. Alors on t'a sambwa usasila. Et puis non, parce qu'elle était claire. Ah benga ki bango bambo onyo so bazo suivre. Ba sambwa te. Gomez soka ye aotanga bakomona bango souté. Elle avait bien dit. Vendre la kasila. Abi bambo onyo so bazo finganga. Soki bozo finganga na kombo ya Liza Bakou. Ernga na koya no simba kaka mama na bino 1 point barre. Do balinga kete. Bozo aider était. Et puis Diane Kamwanga ngo abala. Ozolo ba pe bien muta bala. Mais aye osani na kati ya makamba Gomez na sila. Bozangi ba argument omoni mutu so yo moni batu ba komo netinga. So moni mutu awako ko finga su yota komo finga mobali nao. Akomo finga passer nao seke kilelo no ya makasi. Oui, c'est ça. Finga Gomez kilelo. Comment yo ozong ça? Et alors batu nsu ba finga nga kikala na mama. Toi na 2020. C'est les passé maman tout chacun azana passé na ye. Président de la République tout a passé à biso tout tozana ba passé na biso. Yo zana mutu lelo ko finga kilelo n'était pas danger supérieur. Finga eka kikala do yo zo swana na kikala ya Gomez yo mamu kolo boy. Za soni. Pona nga ku 1000 francs c'est pena bato ba finga sikoyo kelongwa kuno zana poto te ça passe. Et puis yoka moi c'est non yango bandeko na biso baba bandeko wana poto to wana Grèce bo Grèce ité en tout cas il faut avoir entourage mo boué ozala mieux entouré ozala na bato asala na Grèce maza vendre na France ata coup pas ça qui na France maman et bon Grèce ça poto
grâce à ça, il y a l'Union européenne, non? Donc aujourd'hui, au lieu que les gens restent là pour parler, il y a des films et bateaux, vous commencez à parler de la vie privée, juste il y a bateau. Le vie privée. Il y a pas moutouana, il y a serwana. Nam na mona été sali pe émission boye. A lobela film asila. Non. En aucun jour. Lelo tellement babakouk baba zoba. Biso to sa banaliste. Na suka nango to lexani. Film il y a belle vie, message il y a Moussala naye. Il y a Mamadi Nana, il y a Bandeko wana Mususu, to pesi ba kombo, il y a ba film na bango oizanku. Moi si wana ata mukolo mota vanda olobela film. Soki balobi Gomez aleki si la yaka na ba argument maman. Mais oui, prouvez biso. Balobi no teke yako la biso vie passer à Gomez te. Yaka na ba argument maele muke bazo ba femme insensée. Ya on a tel sibino de combien que si la international T puis aza icône T aza légende T apporter le côté na théâtre à Congo. Ndena lobi bongo boya ofinga bo finga te boya prouver le contraire. Ça l'émission na ba preuve que T Sarah si la za icône apporter un plus na Congo apporter le côté. Mais avec que si la opesa bango matière a obenga. Abenga na maele bango baba zoba si la mo obenga pesa bango. Et de bango au moins débat contradictoire ils ont moi bien. Maman, ça pour compréhension à comprendre te na ebisio ato bama minasi. Tu sais que nous na yo ki live mon côté appelle mon côté oyo eza pour construire le travail ya maman na biso si là c'est toujours ça ye abima na mobali wana akota libala 6 ans longue irsil asalaka boye tango bazotanga mibala irsil bazotanga mibala Gomez bayebi ke Gomez po yo lo ba vie irsil Yassila pardon Yassila est-ce que ba s'attendre nango ici la ta toujours le bel débat contradictoire ce qui bomoni que si la leki Gomez so la ngoti la qui sabiso ngo surtout le plan international et tout ola qui si c'est ça biso to kondima na biso et puis ngakutu ngano luka même ata plateau moko boyeke débat mo bodo bandi ça va aider bandi ko na biso à comprendre quelque chose et puis je sais qu'il y a certaines personnes dans les bêtises ne ba gagner à vie et dans les mal ne mpifona bango ekenda aliboso et puis baba cook tellement bazoba bon mon a ke bateau ba sala be mission ba finga pechanga na Belvina Gomez nde balingi sila oh ba détruire sila parce que ceux qui pechanga bia fongola monoko alongola ba peta ki mobuto non mais ils oublient ce qu'il est lo maman sila ça c'est qu'il est c'est qu'elle est disons c'est grâce à pechanga ye mutu amema ye na nzonzing mutu da kumbaye à l'époque c'était grave mais elle était déjà là-bas ndeko nanga na zoye na YouTube mutu akumbaye na makasi c'est maman Moseka et puis a joué na Bellevue télévision donc SB et botami na kati ya Bellevue télévision oyo même ye moko mama sila lobake azala marraine nanga siko eswaka na nini loko les la vérité eswaka na moyen nini manque des arguments vous allez vous limiter na insulte Gomez Gomez Mikolo Gomez Mikolo Gomez fana na yo en tout cas donc bango bamona lora bango ne ba na monopole yo tanga ba via batu bango sana ke Gomez akolarke ba plan te biso nyonso tona ba passer na biso maman mutu to na passer na e promesa que chamaele sala analyse cha ba argument en place si la za numéro 1 prouvant voilà icône prouvant international mais vas-y prouvant au cas contraire si la za local ba tout aza local aida local ba tout na ba comédie ba banda lelo bande moko bref voilà ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs zala qui est ya kozala na maman Sarah Tola lelo ce que Jésus-Christ a été okuta na mbala asima mais tout un chacun de nous azana passé naie le respect est à bien. Je ne me mettrai pas dans ma chaise pour insulter maman Ursile ou Sila ou maman Nani ou bien papa Nani. Non, je ne le ferai jamais. Comprenez, jamais je ferai ça.
mais nakoya kosala analyse ya makambu oyo esengeli. Il y a des femmes au bazo kobenga aujourd'hui. Moi personnellement, bon, etali bango nzambe doit yebi, mais je vais dire quelque chose na ba maman bazo finga, surtout maman Ursule, na maman Gomez. So tuni bango question, soki pe baza na mibali na bandako. Soki mobali oyo aboti sa bana wana azana ye, aza 40e mobali ya vie na ye. Ba finga pe le président Lombe. Misapi ekole te maman kuna pe na to komate, nana silisa do loko, kuna to komate po kuna eza terrain mabe. Baza mabe makasi ba mabe makasi. Soki nazui kaka micro balader. Babazui Bible. Ba bazo ko finga passé ya maman Ursule, na passé ya Gomez. Bazui bango batuni bango question si réellement pe bazala na ba mibali do na bandako. Batuni kaka mobali oyo yo fanda na ye na ndako. Aza 40e mobali oyo ayebi nzoto na yo. Akosilisa misapi. Akolia manzaka. Donc ce qui veut dire que bino nyonso bwana passé. Déjà une femme avant le mariage abimi na 4 5 mibali. Metia na lignée kaya bato nyonso wana. Lobe koleka lelo, je suis